nyonso kolelo milelo okwati libano lobi to lobi kuna libano nekofi mais soki osambeli nzambe apesi yo libano na nzela ya prière. La Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il faut prier. Sans prière naseya mokili awa moto akosalela côté oyo nga naza lelo naza témoignage vivant ya balosambo. Témoignage vivant ya losambo otaninga omoni prière na classe totanga te na famille tobotama ya mbongo te grâce na nzita ya losambo olingi wazwa olingi otokoma konsamblie te mipesa na kati ya prière na nzela ya prière nzambe azwaka bato ya bazanga tika peti patu apresi bakovaler tika ete na nzela ya prière tozosala na ntongo ya lelo bandeli ya famille na yo balinga te nzambe azopesa yo solution awana lobi obeli yo bien ata liboso na yo batielaki yo barrière na nzela ya prière ozosala barrière wana abutana nalobi barrière wana abutana tikete na nzela ya prière na ntongo ya lelo esika babandeki koyamba yo te nazokita yo lobi nende kende bakoyamba yo jeudi, mercredi passé, na Fukama, papa lobi, babino passé malade, ba Fukama. Tout ça de la bonne abandon, église semble pour la mission, simbi mukong. Papa ya simbi ngai. Na kenda ku, kongo pas c'est ni moins. Pas sinon c'est disparaître. Na soki prier, na motambo, na kongo, na kokalo. Na kumuri nzamba. Zamba papa lobi. Ezaba témoignage il faut koye bakayango. Hier azana 3 semaines. Ah oui. Mais azaki na problème mukongo na ye mobali na ye asalaka na hôpital ya Akram. Soki Akram. Akoti ba radio. Manadi mwana na kate. Manadi mwana na kate. Yeyo. Ezaba miracle ya montage de miracle ya montage de oyo maman na biso église a sati plus de 8 mois amemaka kantine ya maite. Amen. Principe ya mibale pour osa solution na makambo na yo il faut ozala toujours pembeni na kosali na nzambe. Comme moi, n'a pas réponse directe dans les Kamunayo. Ce qu'on fait vivre n'a pas passé dans Zambé ya solo. Papa, combien bébé? Il y a ndenge na ndenge. Il y a marque na marque. Il y a pas pratique ya ndenge na ndenge. Mais na zoya besayo na tongo lelo. Ce qu'on a pembeni. Ya mosali na nzambe ya solo oyo nzambe benga oyo nzambe benga yeba ke présence na ngai eza réponse directe na likambo na yo. Amen. Oh Seigneur. Nzambe apambola mutu moko. Amen. Na lobi nzambe apambola mutu moko. Amen. Na bien-aimé kozala pembeni na mosali na nzambe eza solution directe na kati ya vie na yo. Amen. Parce que ndenge nazali awa nzambe azoutilize nga na lolenge nyonso kaka mpo yo ozwa solution ya vie na yo. Amen. Ndenge naza awa nakoki kobima comme un sentinelle epa na yo na ntango yo onanaka ngai paster na yo nafukamaka ata nayebi kombo na yo te mais nalobaka nzambe tala eglise ya aseka nemba esika bazali nzambe tika ete batela bango ntango nazoloba maloba oyo ntango nazoloba maloba oyo ata yo oza ya kolala directement nzambe akozwanga comme
Balobi Mikodo presse en ligne avec Molière Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner na Mikodo presse en ligne à Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Mais ceux qui ont s'amené, Zamba pression du bas dans la prière. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il faut prier. Sans prière, Nasseya Mokidia, mon tango ça de l'autre côté. Oyonga Naza de l'eau, Naza témoignage vivant, il y a pas de sang. Témoignage vivant, il y a de sang. Au Taninga, au moni prière. Na classe totanga te, na famille tobotama ya mbongo te. Grâce na zeta ya le sang. Olingi wanzwa, olingi otongoma, konsambliye te, mipese na kata prière. Na zela ya prière, nzamba zwaka batoya bazanga tine petit patou, après si ma prévalère. Tika ete na zela ya prière, tozosala na tongo ya lelo, bandeli ya famille na yo, balinga te. Nous sommes dans un place à la solution. Alors, on a remis la belle et bien. Attends, les personnes à l'homme et tiens qui l'ont marié. Dans ce temps, il y a prière aux océans. Barrière, Rwanda, Brutana. Dans le pays, barrière, Rwanda, Brutana. Tout est dans ce temps, il y a prière. Dans le temps, il y a des lots. Et si comme on va dire, nous voyons volonté. Nous sommes tous dans le pays d'Inde. Qui est un homme qui a un maillot. Oh mon Dieu. Solution dans la il faut oser toujours permettre dans salut dans l'ensemble. Pasteur comme moi, n'a pas réponse directe dans les Kamunayo. Ce qu'on vivre n'a pas sali dans Zambé ya solo. Papa combien bébé? Il y a ndenge na ndenge. Il y a marque na marque. Il y a pas pratique ya ndenge na ndenge. Mais nazoya besayo na tongo lelo. Soki oza pembeni ya mosali na Nzambe ya solo, oyo Nzambe benga. Oyo Nzambe benga. Yeba ke présence na ngai, eza réponse directe na likambo na yo. Amen. Zamba pambola mutu moko. Amen. Na lobi Nzambe apambola mutu moko. Amen. Na bien-aimé, kozala pembeni na mosali na Nzambe, eza solution directe na kati ya vie na yo. Amen. Parce que ndenge nazali awa, Nzambe azoutilize nga na lolenge nyonso kaka po yo ozwa solution ya vie na yo. Amen. Ndenge naza awa, nakoki kobima comme un sentinelle epa na yo. Na tengo yo onanaka, ngai pasteur na yo, nafukamaka. Ate na yebi kombo na yo te, mais nalobaka Nzambe, tala eglise ya seka nemba. Esika bazali Nzambe, tika ete batela bango. Ntango nazoloba maloba oyo, ntango nazoloba maloba oyo, ata yo ozaya kolala. Directement Nzambe akozwanga comme un sentinelle. Na telemi na porte na yo na butu. Ndoki nyonso azoya azokutaka na machete. Nalobi ke ndoki nyonso azoya azokutaka na machete. Ndenge naza awa, aussi longtemps que naza na église aseka. Mama, kobanga te soki olali. Parce que Nzambe ya papa na yo mandoshika shalaza na porte. Ndoki nyonso koya kuomeka. Opération! Bosele pembeni na bosele na Nzambe. Ndenge naza boy, Nzambe akoki koutilize non comme un médecin docteur. Wenye na malade, malade oyo baminga nga bakoki te. Soki wenye, Nzambe alatisaka nga mpe blouson moko ya badokter.
Maman oyo ayakila maladi ya kwatre azali ayete. Maman Marthe azali Marthe ya mwita lelo kesalemeli mama oyo amipesa kipe pembeni na mama basali na Nzambe. Nzambe akoki koutilize bango na lolenge nyonso. Oye na malade na lokoti teni ya sentinelle na lati blouson ya badokter. Mama oyo aye na église azalaki na problème ya mokongo. Soki balobi mokongo eza mokongo oyo eri moko okungami omemi mai oke kotia te mokongo. Mama lobo pendant 3 minutes. Après son niveau. Alléluia. Amen. Nazokumisa Nzambe ya papa na mama Rocher. Banda na ya nakasali dimanche ya lelo nakokisi 3 semaines. Nayaki na malade moko ngamona ndo eba forme na mote. E banda nga mokongo passe. Ba ventre passe. Banda na confinement. Natunisa mango kaka. Tangu na yawa ekome pena grave. Ba ventre nakomeda kosentir eloko mo evandi ngai. Ata nazotambola so na lie ateloko mokeli kumukaka. Nakomi so natamboli pema. Natongo fatigue ya kosangana te. Nakomi kobeba, nakomi kokonda. Naye koya soki na ye na prier na zongi changement ezate. Nde jeudi moko na yebi mpai na ngabi lelo soki prière esili na ozonga ndako te nazela kutana pasteur na solo na ye. Après na ye na solo na papa na suka prière sandele po na mingi te. Alobi na ngaka ke au nom de Jésus eloko emondo na mwedima. Na zongi ndako alobi na mama vendredi yaka lobi yaka vendredi solution après na repos na ensemble la ponda. Na zongi ndako na lali tumba ndani na santili kumpolele eloko vanda na kumweze esute na meni mai kake zake na okili kumubien na itika ni mukongo vendredi quand na ye na poti na bureau na yesi papa eloko zena sire jeudi mercredi passé na ye na fukama place na papa lobi babino pasa malade ba fukama to sambela pona ba église sambela pona sona simbi mukongo papa ya simbi ngai na kenda ku kongo passe limwe parce que nous disparaît na soki tie na motambola na konguto na kokala na kumiza Zamba mambo na Dieu. Zamba témoignage il faut koye bakayango. Hier azana 3 semaines. Ah oui. Mais azaki na problème mukongo na ye mobali na ye asala na hôpital ya Akram. Soki Akram. Akoti ba radio manadi mwana na kate yeyo eza ba miracle ya montage te oyo mama na biso église asali plus de 8 mois amemaka kantine ya mai te.